Congolais de partout, to pesi bino mbote, bino bato bo, pesa biso le sous force. Merci na bino bato bo ilandaka biso chaque jour, biso bato to yaka ko memela bino ba message to pe ba actualité oyo ekoleka vraiment na République démocratique du Congo. To ba ete lelo mwa nungu ezalaki na ville ya Bukavu, mwa désordre balobi ba wazalendo bakotaki ba to ba ka ke diplomatie ko sala guerre pe ko préparer. Donc, bandeko na biso ba wazalendo ba kotaki na ville ya Bukavu ba mwa et le moment to senga na bino ezaka ke bo s'abonner, bo partager, bo tikela biso ba commentaire et ko sala biso bien, ko s'abonner eza force yo to senga na bino pona to ba ko élargir audience na biso, to ba pe ko atteindre bandeko mususu oyo bazwana no libaku ya kolanda émission na biso te. Ba numéro na biso eza affiché wana bo bengi bo komeli biso na WhatsApp. Et que ça bien, bon, si ba point de vue na bino, ba suggestion, ba commentaire to senga pa na bino, eza critique, eza ko fingate, bon, si pe makansi na bino na émission bolandi. Le loto ya mbeli bino, mwana mboka Chansard Ilumbe, le président de la fondation Chansard Ilumbe, la fondation qui porte son nom. Na yé vraiment toko sur la Congo, toko sur la makambo yo koleka na République démocratique du Congo. J'espère que vous avez belé na ngongo yo, boko landa biso. Boyoka message oyo mwana mboka Chansard Ilumbe amemeli biso Chansard Ilumbe aza opérateur économique, un jeune leader ya province ya Équateur na ye vraiment to la nyonso oyo koleka na mboka mwana mboka Chansard Ilumbe. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour ndeko journaliste, bonjour na ba maman, ba tata, bandeko nyonso bazali kolanda biso. Bonjour ndeko. Merci beaucoup mwana mboka Chansard Ilumbe. Mboka ko kenda ndela ni. Oui, ndeko journaliste, mboka ezali malamu, mboka ezali kokenda nango bien. Malgré ça, moi makamwa mike ezangaka na mboka te, mais mboka ezali kokenda malamu. Na tata mokonzi tuka papa na biso Fati Beton azali kokumba biso malamu. Malgré ça banguna ya mboka ya biso balingaka mboka na biso ekenda malamu te. Soki bayoki kaka ke projet moko tata mokonzi asali ki to avancer nango na mboka komona ka banguna ya mboka bayaka uniquement pona koluka ko étouffer projet wana upo mboka na biso ekenda malamu te. Merci beaucoup mwana mboka Chansard Ilumbe pona to suksa na actualité ya Congo. Tata mokonzi alobi gouvernement union nationale, est-ce que gouvernement wana ekomema nini na Congo? Ekomema nini epa ya ba peuple congolais? Avantage nini peuple congolais akozwa? Soko moni epai na ngande ko journaliste na zobenga gouvernement neza gouvernement ya Ligue des Champions. OK. La Ligue des Champions ezali gouvernement oyo eye komema solution place oyo solution ezalaki te. OK. Omoni ke totambo na ba gouvernement ebele memaki biso na mwanda mbo malgré ça côté musu esimbaki te mbala oyo nazali kotia eliki ke gouvernement oyo ya Ligue des Champions ngana ko benga ngo gouvernement ya Ligue des Champions gouvernement ya ba meilleurs joueurs, ba meilleurs jokers na yebiki na yango mboka na biso ekokenda na kimia. Bombe na biso ba meilleur joueur awa bolobaki ba Vital Kamerhe ba koti makambango ba Jean-Pierre Bemba ba koti makambango mais to yebaki ndenge sukela ki mwana mboka Chansard Ilumbe. Est-ce que gouvernement oyo ekoza na bénéfice ya ba peuple congolais? Oui ndeko nazali kondimia le gouvernement oyo ekozala na bénéfice ya ba congolais. Omoni gouvernement liboso soki ezalaki na mikakatano quelque part po bandeko mususu bazalaki libanda pe bandeko mususu bazalaki libanda ba tiaki penda makanisi na bango na gouvernement elekaki te. Yango moni tozalaki na ba problème oyo kakoto na Goma bitumba koto bitumba kimi ezalaki te. Nde tata mokonzi atali alobi non mboka eza mboka na biso toluka tosangana totia maboko pona ntongo ya mboka na biso. Yango moni nazali kosepela na chef de l'état na initiative ya juana ya gouvernement Ligue des Champions. Gouvernement Ligue des Champions ndenge ozobenga ngo mais ba opposant musu baza d'accord te mwana mboka. Eloko nazali kosenga na bandeko nyonso ya mboka na biso Congo. Tozali na mboka moko toza na mboka mibale te. OK. Soki balobi batika tata mokonzi ye moko ekozala malamu te. Na moment oyo batia ye maboko baya to travailler pour na réussite ya mboka na biso. Tozali na mboka musu te ndeko. Très bien. Soko tena ba mboka ya baninga musu komona que ce soit ba opposition ezali société civile ezali mais ozomona bango nyonso baza ini pona koluka solution. Congo lelo eza Congo ya Tshisekedi pamba te eza Congo ya biso nyonso ndeko. Très bien. Congo eza ya biso nyonso sengeli totia tata mokonzi maboko pona réussite ya mboka na biso. Tolongola nano eni wana na makambo musu ya mike totia ngo nano pembeni
tosangana mpona koluka solution omoni na ndako soki bana baza éparpillé ndako wana etambolaka malamu te mais soki bana basangani ata soki mabe ezali totia na mabe wana pembeni topesa tata mokonzi ya mboka maboko amema biso et na gouvernement Ligue des Champions solution komona. Merci beaucoup moi mboka Chancellor Ilumbe alobi gouvernement Ligue des Champions nde ba congolais ba kozela. Merci totalement na gouvernement Ligue des Champions peut-être ekobimisa Congo na pasi oyo peuple congolais a subir chaque jour. Moi na mboka Chancellor Ilumbe ozana bila mbandaka telebio président ya fondation Chancellor Ilumbe oyo eko porter comme na yo mission na bila mbandaka ezali. Ndeko merci na motuna na yo. Biso toyaka mingi na mbandaka pona makambo ya fondation. Très bien. Mais mbala oyo na yeli penda fondation te mbala oyo na yeli makambo ya parti politique. Okay. Soko moni na yebo nazali motindami oyo mokonzi Jali Sembusa atindi ngai kinaya na kufungola nzela po ya kota na mboka na yo ne Jean Baptiste. Jean Baptiste omona ga Jean Baptiste ya Mbusa yeyo. Okay. Atindi ngai lobi chansa kenda kufungola nzela po ngai nazali koya. Ngai na koyo koma liboso te tant que yo zali Jean Baptiste kenda fungola nzela yebisa batata ba mama bandeko nyonso Équateur ke ngai Jali Sembusa mona na bango nazali koya. Jean Lucien Mbusa azali koya azoya kosala nini na ngonga. Bon ndeko oyebi situation mboka oyo tozali na yango tata mokonzi na biso Jean Lucien Mbusa alingai kokanga maboko te. Que ce soit bandeko musu bakomaki liboso bakendaki meya alingaki tamoko makambo ivana nano kimia komisa aya a kopesa message ya chef de l'état pena message ya makambo oyo tozali kobika nango na mboka pena ko sensibiliser batu ke ba céder na buzoba oyo banguna te. Et tozala ini pona ntongo ya mboka na biso surtout pe azali mwana ya mabele ya Équateur mwana ya mbandaka azali mwana na biso abi non na kotika ba mama na batata na nga bazala calme bote fena kenda na sangisa bango na yebisa bango makambo oyo ezali koleka na mboka. Est-ce que ezate pona président de la République a félicitaki Jean-Pierre Bemba Léaou na Gilwando Mboyo nde yepe aye ko emboîter les pas pona nini na kalala nyonso ya kina bilamba ndeko moni ndeko na biso mokonzi autorité morale na biso Jean Sembusa azali moto ya bwanya mingi ya salaka likambo te na pressé oyo batu ba ko sala pressé non ya zaka bongo te ya talaka sali tid ndi ekokenda. Soko moni na gouvernement oyo ozotala parmi ba ministre baza me okomona tata mokonzi ya ngoma Congo Félix Tshisekedi abetaka ntolo na ye na Jean Sembusa pona makambo oyo Mbusa salaka. Yango moni ye soka ninga sala likambo ayaka penda président obino bosali asa non ya salaka makambo na ye na programme. Peso otali voyage na ye oyo ezaki voyage moko ezaki programmé kala apusaki yango mwa moke po amonaki ke bandeko mosusu ba avancer bakabi non azela komisa na tana ye akoya aye azuya na mbandaka pona pe kopesa pe ba mama ya mbandaka na batata ya mbandaka merci na oyo basala pona parti na yobi ke biso parti na biso ezali parti bimaki deuxième na Équateur. Okay. Ça fait oyo ezana bato ebele ba votaki biso nde tata mokonzi alobi non il faut tambola partout pona ko remercier ba mama na batata na ba jeune na bilenge oyo basalaki ba député na ye confiance oyo basalaki confiance. Très bien. Ndo moni tata mokonzi Jali Sembusa azali koya pona makambo wana ndeko na biso. Alors bana mbandaka basimba nini programme ezandenge nini? Bon programme na biso ezali boye samedi tata mokonzi etuka Jali Sembusa ministre ya portefeuille mwana oyo ba mama balingaka batata balingaka azali koya samedi atali abi non tozali pe na le 8 mars ba mama oyo basalanga bolamu bapesa nga bavoie ebele na kotika bango bote fe ya kofete na ba mama ya mbandaka na ba jeune na bandeko nyonso le 8 mars na mbandaka. Talaka le bénéfice biso tozina ngo ndeko ozomona akeba côté mususu avant mais le 8 mars akwa kofete na mboka mbandaka yango tosenga na ba mama batata bandeko nyonso samedi na aéroport na ezali opesi mbwambwa boyi totikala te biso nyonso na aéroport totondisa libanda ya aéroport wana toya ebele pe nazali kosenga na ba mama nyonso oyo basutenaka Chancellor Ilumbe ba jeune nyonso bandeko nyonso boya ngai moko Chancellor Ilumbe naza wana na kozala na bino tina suka tokenda tozwi tata mokonzi banda na aéroport ti toye na ye place oyo discours akobeta. Vraiment bozala sir na biso boya ebele. Merci beaucoup mwana mboka Chancellor Ilumbe tokozwa temps ebele te message na ona ba congolais pe na bato nyonso bazuli bakoya kolanda biso. Oui, message nange ezali boye
bande kokongoma nyoso bozala calme boyoka biyoka yoka te mboka tozali na mboka moko mboka na biso oyo nzambe apesa biso ezali Congo soki tobateli yango te nani akobatela biso yango to céder na ba pression inutile te biyoka yoka te bozela makambo oyo tata mokonzi etuka azobongisa mpo na biso ekokisama tolongwa na vie ya distraction kezalaki boye oyo bakomi boye oyo basali bo non tolanda pe Facebook na bilanda alanda na bango te na biloba loba te bozala concentré mpo na mboka na biso tobatela mboka na biso lobi ezali Congo lelo ezali Congo totia Congo na maboko ya nzambe totia bakonzi ya mboka na maboko ya nzambe nzambe abatela amema mboka na biso ekende malamu biso toyei na Équateur oyo eza mboka na biso yango tozali kosenga na bajeune nyonso Équateur bocede na monguna te boprotéger mboka na biso. Merci Jambe. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci Nandenge Bolandi Bisoti Nasuka. Merci na Selel Mange, toujours derrière la caméra. Merci Nabino. Bandiron na Biseza affiché wana bobenga botia pa point de vue Nabino eko salabia. Merci. Tokutani prochainement. Merci Ndeko. Très bien. Alors, moi, Mboka Chanceur Ilumbe, toujours en pied levé, na bateau belé, bosali marche, motivation et années. Bon, Ndeko, ndenge, bomoni marche au sali bongo, ezali marche ya fondation Chanceur Ilumbe, ezali marche moko, tokanaki yango pona kosangisa bilenge nyonso na ba mama na batata na cadre ya fondation Chanceur Ilumbe. Si ba jeune dans le cadre de la fondation na moment ya bonne année idée vraiment ezani na batant o bonne année parce que politique est là. Ouais, oui, tu es bien politique est là ndeko biso tozali pour le moment siko tozali na politique était pour le moment tozali na fondation Chanceur Ilumbe. Omoni mbandaka bandeko ebele basundola ba jeune batika ba jeune vraiment mosika mais biso na cadre ya fondation Chanceur Ilumbe tolobaki fait to approcher ba jeune poto bandenge nini tokoki kotambwisa mboka na biso na jeunesse na biso tokotika jeunesse ezalaka na ba place ya mbuzo bate ya mabete yango moni fondation yaki pona ko encadrer ba jeune pona ko lakisa ba jeune lobi na biso ezali nini lobi na biso tokoki kosala nini jeune azali nani c'est ça nde toyaki nango ezali te ki totika jeunesse atkendaka kotambola na sima ya ba politicien le kabo ilanda boye toma moko ezali te moment oyo politique ezali te moment où ils allaient de kolakisa ba jeune ndenge nini bakoki ko travailler ndenge nini bakoki ko sala misala poto me mantombo na mboka Équateur ntombo na Équateur ezalika politique te ntombo na Équateur ezalika komi finga na ba télévision na koleka na ba discours inutile te ntombo na Équateur ezali pe kolakisa ba jeune ba yeba ndenge nini bakoki ko travailler ba yeba ndenge nini bakoki ko sala po lobi na yango jeunesse Équateur ezala mia oui na ville Mbandaka objectif ya voyage na ezali bon oui na nga ya Mbandaka ezalaki uniquement pour na ko soutenir bande ko ba jeune ba maman ba tata pe ko soutenir fondation na biso Chanceur Ilumbe et kenda liboso c'est ça ndio moni to yaki awa pour na ko ko li ensemble na bande ko komela ko tambola ko sepela vraiment na bande ko ya Mbandaka. Alors mot de la fin na batunyo so ba kolanda biso oui ndeko journaliste et là on a zali ko senga na ba jeune nyoso ya Équateur ba pesa biso chance baya na fondation baya ko sadire ebele na ba mama na batata balemba te fondation Chanceur Ilumbe ezali pona bango ezali na no politique te pour le moment tozali na ona politique te tozali na ona fondation pona koluka ko tombola jeunesse na biso yango bande ko batata ba mama bilenge boya ebele ko sadire na fondation na bino ezali maboko tozali maboko polele pona ko yamba bango baya tozala na bango ensemble pe ko zala bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lukaka.